Ça la montée, ça la voiture de les arrêter. Moi, je vais plus au tir. Parce que là, ton 4 ans, on a beaucoup de bonbons. American Dream. Disposion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au plus 1 737 420 80 84, au plus 1 469 720 60 93 ou au plus 1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Disposion chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Disposion chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Mbote na baimboka mbote na mabosa Rifa Kisombe na Papikeli na Armanto na kati Australie na Mike Evans mbala kati ya Italie. En tout cas na baboni nyonso tout bo like bo partager vidéo za kitoko makasi bo partager bo sunga bande ko na bino mususu ba mona rapé ma bi ko kameso de kanaki la vie ya Kinshasa. Lelo to kiti na terrain to za na kati ya commune ya Limete na 13e rue industrielle. To kiti biso moko te longo na ye moko l'homme du terrain na ye moko ministre provincial na biso Léon Mulumba zaki wana papa na biso abangi mbula te mbule noki mais abangi mbula te azeli mbule sila ye na terrain pona koyebisa baimboka ke to azobongisa ndi mboka baimboka obatonga ki bisika mabe ba obasali ba garage na bango ye sika esengeli te ne ay koyebisa bango ke balonga ay kolongola mituka no setika eza wana te kokuta mituka esika ozaki polele to zala ba miki ezaki polele limete ka tono kasongo paradis on se ba coding volé limete lwa nzete limete zaki boye mais limete ya subonte limete e koma salité limete baby limete na biso baby ba garage pe garage wana ni susu bata garage ba bongisa te ba yaso na salité li susu na kite de kuta mituka o to komona amituka msezana ifanya na ngokaka boye yango wana nemu yemoko ministre na biso Léon Mulumba lobi apesa ki bango merci na demain ke ba longola des jours ya délai koki ne yemoko kiki sur le terrain pona kolongola ba imboka kolongola ba o basali ba garage na bango o ba parking mituka na bango bisiko za visa parking te pona ko parking mituka efana eza garage te eza boulevard eza moko ya munene nzela boulevard oyo memaka biso tinte na aéroport bapayeton bazokota bazotala nzela oyo memaka bato na aéroport bakuta nka salité bambouteillage ya bato ya mituka ya makambo ebele no eza kitoko mingi te na bayimboka tobongisa Kongo na biso Kongo mpe bongo esenga ngai na yo tobongisa Kongo wana esenga biso nde bakolo Kongo tobongisa yango en tout cas na tiki bino bolanda longo na Jino Kapaya tokomona na bino
Tiki bino bolanda bino moko botala ndenge esika 13e rue on comme parking ndenge comme salité ne ba imboka basali makambo na ndenge na bango bolanda. Voilà, bandeko topesi bino merci na kolanda biso boza partout dans le monde, bosunga biso na ko liker, ko commenter, ko partager vidéo. Les lots de sont sur terrain. Il y a ministre provincial, Papa Léon Moulumba, Papa Bouka Bango, Papa Popeto, Papa Oya faire asseoir Bongo Nibeko ya l'État. Alors l'autre ali a bon on a l'UMT 14e rue précisément na industriel et sikani o boyebi et sika oyo bami tukamine koma côté les ma grand car ndenge balobaka ba grand car alors bota les sika yango normalement cet endroit et sika oyo ezali bongo en prise ya l'État et sengélité que bami tukamine oyo ba grand car oyo et les maka awa côté les manabango awa basala yango parking na bango oyo memaka biloko mya bango oyo eza bongo na mosala ya l'État te na mosala na bango moko privé na mosika na ba caméra na biso bozomona bongo le ministre provincial Papa Léon Moulumba yewana akiti sur terrain aso sola nandeko bozomona wana azali papa azali bongo chauffeur ya grand car oyo na miso na bino bongo bomoni ndenge moi esido moko elingo salama na bapneu na ye esika oyo esengeli te parking ezala esika oyo esengeli ezala libre parce que eza bongo image to mpe beauté ya boulevard Lumumba tozali awa na 14e rue juste en face ya hôpital Ça part aujourd'hui? S'il te plaît, on doit filmer à Bye.
eza na moteur te eza na biloko ebele eza te bosa bapine otira poso elaka tokata ngo na butu na bomoni lelo Excellence professeur Léon Moulumba ye moko descendre sur terrain esika nini oyo tozali awa na 14e rue bandeko oyo bakongomani mosusu oyo bakomisa esika oyo dépôt ya mituka to pe parking bozomona bino moko kuna tozali en plein boulevard Lumumba tokoloba juste en face ozwi 14e na 13e rue au continent na ngambo ya 12e en face ya Saint-Joseph bakongolais oyo bakomisa esika oyo parking ya bagrand car moto atia bango eyebani te bakomaka moko mibale ti bakomi mpe ebele alors mobeke kwei balongwa bakende koluka parking na bango esika mosusu parce que awa ezali image ya mboka tozoyamba bapaya ebele bomonaki bino moko American Dream. Dispensant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensant chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Sans chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Lopango elenge. Ozalo baye elengi pou. Héritage à bano. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensant chaîne Investment Group. Taka Music Band International.